nazo prophétiser pour nayo. Amen. So oza na poste bengi sa moi satika Afrique ya na poto. So oza na Afrique a ozo luka poste. Oza na poste nzambe asalela yo. Nazo yebiso ke no aneza année ya confirmation. Nazo prophétiser pour nayo. Libala na confirmation na ngwe sala na 2022. Nazo prophétiser pour nayo. Amen. Misala na yo confirmation ça en 2022. Nazo prophétiser pour nayo. Amen. So banoluka mikanda okozwa yango na 2022 au nom de Jésus-Christ. Nazo prophétiser pour nayo au nom de Jésus-Christ. Et là tanzo to. So zo na confirmation te c'est que toi na yo ezana bitumba. Pasteur Pétage ozo mbongo commission ndenge mutakala wana etamboli. Est-ce que nous avons pareil à moi comment se fait-il que nous kolinga mbongo boy mbongo nyonso nzambe appelle ça un évangile oyo ekokite il faut ça n'importe quoi buzoba boy pasteur Pétage ye pasteur Pétage wana ye pasteur tel Pétage wana bango mutu basel ba maki na moka oyo ba faux miracle ko fabriquer ba miracle n'importe quoi yango zo maki no ba ministère mususu pasteur Pétage azo pamola bazo kita sila. C'est un pasteur inconscient. Le pasteur Pétage, c'est un pasteur inconscient. Comment yo pasteur Pétage, yo pasteur Mobimba, yo prophète Mobimba, le prophète Pétage, oko comme na niveau ya ndengwana, ko sala commission. Il y a moi si ya batu oyo azana nous divorcer le pasteur Pétage. Bato belé bazo luka libala mama grâce. Pourquoi ko perdre libala ka boye? Ngai salinga pasi makasi tant na aucune nouvelle oyo. Parce que grâce à ça mwana oyo ngana formé. Alors tant on sali divorce lingi divorce ça la maboy. Mbonga mobali wana yake pa na bino famille bali yake yango. Ceux qui bazo ngicité sur le plan spirituel, oza lokone te ozo kangama na motambo moko boye. Osaka marié. Osaka marié sur le plan spirituel. Osaka marié. Osaka marié sur le plan spirituel. Pasteur Pasala Bassia va te ma bébé. Peut-être peu mama sumo nazo futa. Nazo prophétiser pour nayo. Mais na koyebi sa pasteur so zongeli mwasi na yo wana te. Orba la terre. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Bienvenue dans votre émission Analysons ensemble il y a 2022. Naebi ki manka ki bino vraiment na bandaku et 2022 makambo sika tozongi na Dr Patrick na émission na biso oyo tolekisaka chaque matin tobenga ngo tranche matinale pour na édifier peuple de Dieu, communauté de Dieu, communauté congolaise, internationale, bande konyons tout oyo bolandaka chaîne na biso Sarato la TV oyo bozali ba abonné na biso. Alors je dis un grand merci na batunions tout bolanda biso, un grand merci na ba réalisateur na nganyonso, ingénieur Ars derrière la caméra. Je dis un grand merci na Papa Diego Milito, un grand merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel et puis Azir, un grand merci na Bino, un grand merci na Tatapo. Un grand merci na batu basoutenanga nga na kana mabanga te donc na ba debi boye na sala angora nde na misana maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos. Voilà, sans plus tarder, aujourd'hui je vais recevoir pour vous le docteur Patrick Batebele Busenga qui docteur Akewapi Mama Sarah émission bandai kolekate parce que boyebi ke ngai eza boulot na ngai yangoyo. Mais docteur Patrick aza tout le temps na église, kolandela bandimi, ba prière, ba jeûne. Ngana bino toyebi mois de décembre ndenge le kanaka mututo akenda kokangama na losambo. Alors tokoti janvier, eza première émission tozo sala na docteur Patrick. Toko analyser ensemble na bino tokolobela likambu ya ndeko na biso mwasi Peniel. Wazali bongo mwasi ya moko ya basali na nzambe lokola docteur Patrick, mwasi a ex mama ya bana ya pasteur Mike. Tokolobela yango parce que makambo ezoleka na kati za makambo ba pasteur. Yé pas za mosai na nzambe ameka kotalisa biso. Est-ce que tozokende na libunga tozosambela nzamba bikeko ya lokuta tozaka na kati ya nzamba solo. En tout cas yango na bengisa docteur Patrick tolobela na sujet yango et tokolobela sujet à grâce. Parce que grâce à Zali Mwana o Azala qui est encadré par Dr Patrick na makamba koyemba na musique. Alors Dr Patrick ayebi grâce ayebi famille azo maîtriser. Tokomeka kosola na ye sur le plan physique et spirituel na relation oyo ya grâce na pandu babala na ki officiellement na miso ba depuis ba kabwani kakaboni. Tokolobela yango. Tokolobela l'explication à année 2022 sur le plan spirituel. Tokolobela paix. Kambo itali mois janvier. Bato belé tokendaka koluka nzambe na décembre. Ba prière nana ba prière pour na kota 2022 oui. Mais so tokoti ka janvier pia ke bandi. Pour ani pia ke yaka. Toko découvrir ngo sur ces plateaux. Montréal ça même langage nanga fungwe la biso vraiment plateau. Là je dis déjà bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarato la grand esprit, la première dame. Maxi Soussou docteur. Comme si Maxi Soussou première dame li Soussou. Oui, parce que moni après avoir constaté Moussalo Zosala Munene na moni yo emboîter les pas ya ko soutenir ba orphelin, ba veuve Moussala au première dame wa le kaki abane au sala ngwana. Vraiment. Okozela kate okoma mbongo ebele. Non, atana muke tozomona Zosala. Et tout imité manabiso et c'est pelisi biso tolbité tala moi sur azolanda lokolo ya première dame aza esouté et on a remplacé misana vraiment c'est un peu ça bolingo zotal c'est pas na bato ngai yango na komisi nzambe ya bakisela yo ebele parce que kolinga ba orphelin ko soutenir bango ko bimisa basi oyo bakangama na hôpital à cause ya bambongo moko boye bat mususu basundola bango mais osali yango vraiment yango wana tobi que non aux emboîter les pas des premières dames et tobi que nous a futur député na kati mboka oyo amen bato baboya bandima baboya biso lokola basako nzambe le docteur Patrick Benediciel le prophète Mobikisi tozo approuver yango pour bat musu baya ka bongo bakoya tango kaka élection komaka mais siko to mona bangote mais bino bozol bapelo monte position pesate mais amour nezotal sama yango nzamba pamola bino. Merci. Donc, vraiment merci docteur beaucoup. Patrick, je crois que nous to banda émission na biso ya analysons ensemble il y a 2022 parce que la première émission na biso à 2022 tolingi to banda na pisio parole. Merci beaucoup, je vais prier le bon Dieu. 2022 eza année moko année à chance.
année à bonheur, année à prospérité. Maladie à corona wana et ici là. OK, amen. Maladie à corona et ici là. Ba activité est zone normale. OK. Bato à poto, bato Afrique, besoin va voyager kangami. Oui ba que non année 2022 makambo ezo zonga bien. Bo bangate makambo ezo salama o bakangi susubo o nzela bakangi non. Oui biso ki mutu ba boneli po na ye. Mutu alinga bika o mona que non passe bakisa 1000 susu. Ozo mona. Au moins que nous mutu ameli kisi po bika vertige li susu. Et c'est la fin. Je vais prier mon Dieu. Nous avons en 2021, à côté de 2022, il faut que nos bénédictions dans Zambie et l'andayo, bah ange nous dans Zambie bah accompagner yo o landaka émission oyo vraiment le luna pour na ko pambola ba o nyostu baza ba abonné à Mama Sarato la TV ba abonné à chaîne oyo pe ba landi ya émission monene réfléchissons analysons ensemble na bonne Nzambe skozali na ko senga na yo osimba motema na yo na ko senga na yo aussi ma motema parce que prière ô isa bénédiction pour nayo na bonne les âmes. Éternel et bon Dieu le tout puissant, je te bénis, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Nul ne peut être comme toi dans les cieux, sur la terre. Okokai na moto mokote ozali banga na talo kosi na yuda nzambe monene mosunga bato ezali seo kolo yo salete tokota na 2022 Seigneur Dieu tout puissant tika ete opambola mwana moko na moko Seigneur soki bato oyo bakufaki te na 2021 maladie ya corona omemi bango ti na 2022 nzambe na lola tikete ba porte efongwama tikete bao babalaka ti babala tikete bao babotaka ti babota tikete bao basalaka ti basala bandeko baza na poto bazoluka mikanda nzambe ya docteur Patrick le prophète mobikisi fongola ba porte bandima bango basepela na bango ba o baluka poste pouvoir bazwa bo bazoluka kimia na ba procès ba dossier bazana ngo na ba justice pesa ya no pote onde le véritable juge ozalaka corrompité nzambe na lola sunga ba orphelin sunga ba veuve batela mboka Congo batela pe mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo pamboli oyo azali mabele malamu oyo azali elonga ya peuple congolais oyo zo utiliser nzambe azala beni pambola pe Mama Sarato la pona valeur oyo apesi biso kwa koloba lisusu sango malamu na émission monene analysons ensemble pambola mobali na papa Diego Milito pambola ba cameraman pambola équipe nyonso ya ST TV au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bopambo mina kombo na Yesu. Docteur Patrick Yamboto kota vraiment na 2 points na biso to eli lelo ya année 2022 et na olinga mingi to sala mo analyse na yo elongo na bandeko ba otala biso parce que bandeko ebele ba pengwi là il faut na marché ba monte bandeko ebele ba pengwi komona Mama Pasteur ex mwasi ya pasteur Mike Kalambai kozala accompagné donc pasteur accompagné à saleli cop pont oyo nanu ba prononcer divorce te kokende kopesa ye mobali mosusu oyo ba mitakala ebimi na réseaux sociaux na ebite docteur Patrick avant de répondre question wana na ngina tuna système oyo ekomi ya kobimisaka babolumbu bato bakomi na plaisir ya kopibliaka babolumbu ya bato sur les plans spirituels ezolakisa nini? Oui, sur les plans spirituels eza envoûtement envoûtement makasi parce que omoni ba oba monaki bolumbu ya Noé vi na bango ebebaki mwana Noé wana vi ebebaki et puis na génération ne mobimba bible zoba ke no okoko mona bolumbu ya ndeko na yote avec quelle intention bazolakisa bato ba bolumbu oyo tant bazolakisa ba bolumbu oyo bato mususu baza faible ba mari de nuna ba femme de nous zo bango ba mususu bazozala excité physiquement et puis zotinda bango kende osala ekobo ozomona donc bolumbu wana eza intention mabe et puis diable azo profiter pour na kati ya makambo oyo mais ce n'est pas normal yo muto zo intention ya ko publier bolumbu wa muto yo mo po sala masumuti yo mo po sala mabete oyo a publier photo oyo ya sala ka ekobo te ya melaka masanga te ya lula basa ba te alula mbala ba te asala mabete donc c'est compliqué avec ce monde et ça envoûtement et puis par rapport à la question oyo lobiwana le pasteur pétage c'est un pasteur inconscient le pasteur pétage c'est un pasteur inconscient
Comment yo pasteur pétage, yo pasteur mobimba, yo prophète mobimba, le prophète pétage, oko koma na niveau ya ndengo wana. Kosala commission ya mwasi ya batu oyo azana nous divorcer te le pasteur pétage. Dans la ligne 2022 tala batu bolanda nan te o ba warrior o ba nan bolanda ngai docteur prophète Patrick le prophète Mobikisi. Na ba émission qui tok o réfléchissons ensemble, analysons ensemble, tozolo la parole du Seigneur, parole ko pesa yo pireté, o ko sala yo oza mobali ya mbongo, o ko pesa longévité. Ozolanda so ozolanda ka pasteur pétage, nazo ibisa oza maudit parce que Bible zol baboy. Un aveugle a conduire batu wapi? Ako mema bino na libulu. Pasteur pétage ozo mbongo commission ndenge mutakala wana etamboli. Est-ce que vous avez pareil à moi, à moi, sur vous avez pareil à été? Comment se fait-il que nous, Kolinga Mongo Boy, Mongo Nyon son zame appelle ça un évangile ou éco-quitté? Il faut ça, n'importe quoi, Bouzoba Boy, pasteur pétage, prophète pétage. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est plus l'évangile. Et ce cas, vous savez, qu'il y a une église à prophète pétage. Non, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie là-bas. Talato kitato matanan boy na ndenge mabeti est-ce que bakoko kelani évangile ba yela biso na mboka Congo ezaka boy papa Aidi na bala musée Aidi na bala papa Kaza ba évangile ba yela biso apôtre Boloko évangile zaka boy te général Sonic Kafuta Rockman ba yela biso évangile ote mon révérend Coutinho Fernando l'homme de feu ba yela biso évangile ote son excellence apôtre Mbiye Moulaya batiki la biso évangile évangile comment évangile le comme évangile il y a pétage, il y a pétasse, il y a papeterie. Pourquoi toutes ces choses là? Donc moi je pense que non, c'est un envoûtement. Donc il faut sanctionner. Je demanderai naba dirigeant ya église des réveils naba pakanyo sona Nigeria et ça maraboy. Ce que mutu comme ne pétage, c'est que mutu ne sait sous bien té. Et comme le problème or makamo spirituel, il faut mutu ne ça la bien. Yé pasteur pétage joana bango mutu basel ba maki na moka oyo bango mutu basel ba n'importe quoi ba faux miracle ko fabriquer ba miracle n'importe quoi et au jour d'aujourd'hui ba ko salir yo ko ba non nazo pamola ba musicien ya mo so mo no ba musicien muso pasteur pétage azo pamola bazo kita bazo sila. Est-ce que yo moko pina na normalité bo musicien au van bo qui pas pasteur pétage hakina tcho maboko tala mutu na yo eza n'importe quel mutu te ne ngomo que nozo bimisa album mais aussi maté ozo bimisa album makamo yo kendel bosote. Pourquoi? Parce que mutu oya memi fait étranger na kati ya église des réveils a memi n'importe quoi ya simi mutu na ce n'est pas normal. Moi je trouve que non, c'est un problème sérieux nanga moi na moi sur comment se fait-il que non mobali a prononcé na nté que non divorce salama légalement boy étatiquement parlant mais ozo comme na niveau ya ko salama kamba boy on a pesi pasteur raison voilà. Na pesi pasteur raison tinanin aboya kiyo lelo tozo pesa pasteur raison tinanin aboya kiyo nzoko zaka makamabe otondi saka déjà nzungu wana ku pese déborda ki déjà mosali nanzambe bande ko kanga motema bande ko kanga motema ti lelo olakisi bizale na yo parce que akati o malobate aela rabiso même na ba photo ko lakisa ke modèle pasteur Mike Kabanda ko beta mais biso na bino totala na aéroport Anjili a modèle a gifla policier azo manqué bango respect azo finga quelle arrogance na lobi arrogance o ye moi sur salazano na nini ozomon dans la Bible zolo baboy l'humilité précède la gloire l'orgueil précède la chute na ko yebisa bato nyonso to na mokili soko za na posa o mata o comme grand éviter kozala orgueilleuse au monde soza orgueilleuse na pamba na petebo ozo kita au père de libala na oyebi reine Vati Esther azwaka libala ndenge reine Vati roi bengisi yaka nazana posana la sa beauté na ona miso bato ba konzi pe peuple nyonso ba mona beauté na reine Vati pe asalisi fête na ngambo na ye albi boni ngape nazana fête roi bengisanga na koyate ya na sens te eza na sens te bon ba invité na ngana ngo yamba bango. C'est alors que reine Vati a refusé ndende ngwana ba ancien surtout ya ville au bazaki premier na roi balbi roi mwana monsieur ceux qui notre tiki eboy basi na biso nyonso ba kobeba
et koza malamu to suspendre to luka mwasi mususu asika okoza mwasi na. C'est ainsi que Esther a kobima hadasa ine kokoma roi et reine. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Koke no kobeta ba policier ko ça n'importe quoi. C'est quoi? Il y a un au perdre honneur dans la Bible biboy. Par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Car quelques-uns ont salué même leurs promesses de loin. Yangwana. Alors moi, je suis en train de condamner les pasteurs pétasses. Je les condamne en 2022. Haut et fort. En tout cas, dans l'autorité, il y a église des réveils. Dans l'autorité, il y a église catholique parce que tu ressembles à Christ. Batu nyostu ezaba branamiste to meka ko sanctionner pasteur pétasse. Na ko senga ba kulut na ngai afana nan na Nigeria et ça maraboité. Frère Likofo du ciel. Alobaka discours moko boy. Alobi Jésus-Christ a arrêté sa course en entrant dans un corps humain appelé William Marion Branham. Tant que frère on a meke ko ba bloka bon ko ba que Jésus-Christ a arrêté sa course. Na monaki pasteur na biso oyo azana victoire à église ya munene vie na biso JB vie wana a sanctionné les frères wana du ciel. Alobi que no banzem ne bete sur l'église de réveil te. Na monaki révérend Kakienza aya pamelier. Ozomona alobi que non biloko eza bien te ba loba ki ba soit qui le devant. Pourquoi pas na pasteur pétasse bat oy batte le matin azo ça n'importe quoi ko finga ba pasteur na biso ali mette ba vie ko critiquer mutu nyonso tout boni yaza na défaut te yaza na ba problème te azana mbeba te biloko ya lobaka na télévision que na tikima kiona talama kiona netwa no sala place ni azwa délivrance place nini olobi otiki nana ngwa bondel pona yo place ni okotigène suspension ni yozui et au jour d'aujourd'hui ozongeli ka biso boy non tant que le docteur de la parole de Dieu muto alinke no ko ramener peuple de Dieu na bon sens tozo teleme la bato ya boy boyo ka eli souté ba warrior bo soutenir les souté bo soutenir bato loko la biso to un évangile pur kotal sabino ke no biloko bongo za mabe et comme mabino na enfer et ce sont des envoûtements tant on zota la yé na télévision olbité dans la posa na sekatika na tia pasteur pétasse pétage papeterie tant on tia image ni na kata ndako na yo yeba que nous avons sa malédiction nous avons ba mauvais sort parce qu'il y a un esprit envoûtement esprit bien fait étranger que l'Éternel prenne soin de ses pasteurs. Il veut égarer le peuple de Dieu. Jésus-Christ a eu souci à ba brebis azolo babi que nous na katia bergerie ceux qui ba pate baza ebele ata pate moko soki abungi akotika ba pate belé akolanda pate moko wana oya bungi Bible zoba que non Jésus azoloba. Ce n'est pas vous qui m'aviez cherché, mais c'est moi plutôt qui vous ai cherché. Ozomona, yeswati ki likolo akiti onase andimi kokufa ayebi pri ya brebi. Mais yo pétasse, ozo kenoko bebi sa ba brebi anzam. Que l'Éternel prenne soin de toi. Que la main de l'Éternel te frappe. Que la main de l'Éternel te frappe au nom de Jésus-Christ pour que ton corps soit humilié afin que ton esprit soit que na gain, soit na lac du feu, soit que na Sheol et que na Sheol. Pour que le peuple de Dieu reste dans la paix. Nous sommes déterminés. Il y a une retraite pour nous amener. Merci beaucoup, docteur Patrick. Le message est passé. Deuxième point, nalinga kitolo bela likambuya grâce. Grâce à Zala Ibongo, mwana na yo, ya obandai ko encadrer na musique. Autayi kobala sepelaki toyambaki yo awa opesaki ba félicitations mais lelo yo grâce liba les até liba les koufi na habité réaction na yo étant que mosai na nzambe nanu okolo banini na likambo oyo oyebi diable abundisa libala makasi mama Sara. OK mukolo oyo nanu mwasi mbali bakuta na nzaba zolingana ezaka nanu problème omona mbala lingi mwasi azo hésiter na pesa numéro de téléphone te mobile face à la effort ya olanda mwasi omona ba esprit ya célibat o ekanga batu nan ebundisa batu kara na bokutani oyoka batu balobaka boy ezaka pasi ko bandela bolingo sika bolingo sika boyoka na te or il y a un esprit déjà o kombataka mariage bandaka déjà partir la wana et omona que no batu basali tout balingani bakutani babandi ko sola fiançailles
d'autres, ainsi de suite. Ti libala et salami, eza facilité. Bato ebele bazo luka libala, mama grâce. Pourquoi ko perdre libala ka aboye? Nga esali nga pasi makasi tant on a aucune nouvelle oyo. Parce que grâce à ça mwana oyo nga na formé. Grâce à ça moto ayembi pemel na ngai. Ayebi église na biso, ba yebi ba musicien lokola ba musicien lokola ba Ben, Sœur Bénédicte, ba yebi Sœur Rite et Kouchou, ba yebi ba frère Gelo Poti, ba yebi et ba frère Fisto Tinu, ba yebi et puis ba tout nyonso tout ba yebi comment moi na azaki pembe na ngai azaki na étoile makasi. Omoni ba bundisa ke étoile ya moto. Libale ko kufa ka boye ko tika yango te. Ngana ko senga ba se réconcilier. Tala. Oyebi libale za facilité. Basi kitoko baza ebele na mkolo lelo. Mais oba oba la baza muke. Mubale abimisa mbongo na ye. $10,000, $15,000. Abalo libala ya bien ya honneur. Eza facilité. Mibale msuba yaka aboti si yo atiki yo. Et puis au bota tellement que no ba senta ki yo. Ko bota on lemso ko compliqué yo. Ko bota na césarienne, ko kufa pe. Moi na pe ko kufa. Mais so mbale a honorer yo. Ne bible zol ba keno que le mariage soit honoré de tous. Déjà c'est que bénédiction est na porte na yo maman Sarah. Mais ce qu'on néglige bénédiction wana, on veut que nos chances loko pamba attention. Oyebi soko sali divorce bongo. Mulimo koko ya ko mata, mais si na beko ya ko kota. Oko ba no tambula kotambola lobi on ne sait jamais oko bazem n'importe où et puis oko zo malade même malade ya sida vie et baby. Pourquoi? Parce que muto bo makalibala akoma na méchanceté moko bo autant baninga libala akom ko regretter tant akom ko regretter pour à se consoler akoninga ça n'importe quoi n'importe comment. Je perds de ma fille, je perds de ma soeur. Grâce que l'Éternel lui donne un cœur de chair. Zami asa que no ba bongisa maman ça reza facilité ba bongisa si malobate docteur Patrick ba bongisa peut-être aux informé te na mamezo le canal réseaux sociaux grâce bakangi une infidélité à ba lesbienne mobali koto ba accuser pe une infidélité à ba PD donc na éviter ce qui tant que yo mosai na nzambe yokolo ba ngoni parce que couple koto moi ça osa ki lesbienne mobali osa la ki PD to éviter ba continuer kana couple ndengo wana omoni ba question surtout na nganyo surtout c'est la présence des maris de nuit et des femmes de nuit et ça même pas pasteur na mwana wana ba boye na wana ozomona ba ngonyo surtout bazana la présence de l'esprit ya mari de nuit na femme de nuit ba kabula rabatu alors ceux qui pasteur koute juillet na pasteur pétas oza na entraîner ba mari de nuit azoteka na mwa sona za na femme de nuit na mari de nuit na pasteur aluka ki no malamu na nte pasteur pe azaki pressé pasteur pe asala basi ba tupe mabe ebele peut-être pe mama sumo na zo futa mais na koyebi sa pasteur so zongeli mwasi na yo wana te obala te parce que bible lobi boye soko kaboy na mwasi ou bien okangi mwasi ne kobo limbisa yi so boko limbisa yi obala lisute okozela timu kola okufa donc yeba ke non ceux qui pasteur on dimi divorce na zolo bana télévision ah mama Sarah zoyo kapé azolanda ceux qui osali divorce parce que okangaki mwasi ne kobo ne bomo ba film wana yeba ke non obala lisute ba sentiment to mona no ba pasteur na biso ba limiter ba bali ba pasteur na biso bandal ba sali ba divorce ba bali ba okeli felo na ba oba olanda bango ba okeli felo parce que bible biso ko sali divorce ya bongo moi ça ku fina nte okeli felo alors na ka ya mamu ya grâce ono ba kangi azo sala infidélité oui bible zo permettre que non na ka infidélité okobo ya mutu donc mobalo na za na raison na ka infidélité selon la parole de Dieu mais à koki pe ko limisa mais est-ce que ça mutema ko limisa bon bango bazamba ba pasteur te mona pe sa condition na ke no o ninte o ya ko bala abana so ko yinda yinda nango so ko kende ko to wa ke ko to donc etalika bango mais ce qui opportunité il faut ko saisir opportunité biso na management batay biso opportunité za lokola ozindi na kati ya fleuve mutu moko ayena boué ou bien sauver de sauvetage à bois que lui ko salma sécurité Zoa simba bimananu kolobate no bilamba se katalaki naza bilamba te na kata fleuve mutakala te simba nanu bowa na simba nanu sauvetage wa bimananu ba biso biso opportunité za ko tremplin au dernier po mata o ke no ko ya ko tuno mata likolo ko saka na opportunité te cour opportunité biso na management et zoa temps à expliquer biso opportunité comment ba battre la opportunité
ozomona eza ko neti nzambe apesi opportunité ya otombwami na chaîne na oyi ba stratégie na yo garde ba stratégie esalaka no vendre sa base na yo ovendre sa masolo ata bato balobi boye il faut battre la opportunité parce que eza na bato ebele mama Sarah baza na bachaîne ba télévision tala ebele mais batala maratin balanda maratin ozomona baza pe na lipamboli o nzambe apesi yo te il faut garder opportunité alors ndeko grâce l'opportunité était là. Si tu ne gardes pas la Bible, dit tu perdras ta bénédiction à cause de ta faute. Donc, et puis, Israël n'a pas connu les temps où il a été visité. Si tu n'arrives pas à connaître les temps où tu es visité, c'est ton problème à toi. Quoi que le bate Nzambe, au visita kingate, Nzambe, au tala kingate, non. Ba prière nous au Nzambe ko visiter. Yomoko bebisiangu. Nazo bisa mutu moko. Libala ezama sekite. Libala ezwaka bitumba ezwaka komba. Bato belé ba baby si na bango ba baby si ba mariage na bango so ba baby si mariage na yo c'est baza na facilité ko kota na ndako na yo parce que si ka moi ça mbali bazali bazaka na force moko boy moi ça za musunga mobali za musunga mwasi mais ce kaka ndengo wana bonimika ke no boka bona bongo tikala yo moko Bible zol ba boy deux valent mieux qu'un car s'il tombe l'autre peut le relever ozomona Bible bi ke no il faut pas amis balé parce que ce qui mali leye moka ko chauffer muninga. Bon, si vous êtes célibataire, au message, la Bible me tolobia ma sala ko sikate. Bible ala makabu. Bible le bini. Bible dit que non. Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'autre peut les relever. Ceux qui m'a lu les alis, moussou sont chauffer moninga. Wana Bible. Wana Bible. Chauffage, on a parlé ça dans la Bible. Même David, babita on comment mo bangé. Azoko so tamulate, bazoli David, des jeunes filles ba rola la rapemene pour ba chauffer. C'est biblique. Et ça la Bible. Moi je parle de la parole de Dieu. Ba o ba ça va mourir parole de Dieu ba bi amen et oui le docteur a raison. Ozomona. Bon tant on tikali yo moko wana. Eza facilité oso mesana na vie à couple. Oye ko yela yo. Ha, awulu wala. Ola na butu bokomo kanisa boluka cousin. Ozaki no nango déjà. Otia le kolbo kuta nae. Obaluka ozui. Mena minto tikali yo moko. Yo kanisi ke no nzambe asala mobali azanga mayele. Yo kanisi ke no elengya mobali. Ezande mona elengya soki lesbienne soki nene. No. Mobali azana courant na ende mususu. Ya mo ke no tala. Oyi mo spesa na courant na ende mususu. Tala ada père na biso. Alabukabi. Voici cette fois-ci, je vis l'os de mes os, chair de ma chair. Ada sali confusion. Abi que nous avons ressemblé le lola dans ma campagne. Pour tala, en réalité, Adam fait le voici cette fois-ci, je vis la chair de ma chair et l'os de mes os. Bateau battant la Bible, botant la Bible bien. Ada s'exclamait, je vis la chair de ma chair. On est non pétage, pétéri, pétage. Donc sentiment à moi si. Et le bis c'est loba loba. Pour moi mon souni boy, à mon maman mikuwa. Donc comment il y a nakati, papa Ada. Ah malembete. Oh l'os de mes os. À moi déjà mikuwa déjà sauté mi souni. Yo mutala mi souni. A sauté mi lamba, a sauté mi souni. A côté mikuwa, papa Ada. Donc moi ça différent. Donc quoi ko sakanate na moi si, ko saka libala te. Oui biso bo bala ni ta libala zelengi. Libala nzambe na ngai tala ko saka libala te ezana base bele bazolela na bengise mobali na ngai akomi na poto atikinga abalukelinga azolela mobali za très important yo ba yo tena so masoko loko électrique so na sanini bu eza buzo batango osala biloko wana osalo ba bengi sodomi ozobe na kanda na nzambe kolbate non na lokana za moi sina zo moi Karine moko copine moko ay ko consoler nga sexuellement tu auras des problèmes sérieux nzambe akobeta yo obeto na nini na kiste na ba myome akobeta na frigidité akobeta na stérilité et puis ba mari de nous ba okotelo ba baby si ba mari de nous ba bomaka ba bomio et puis ba la masque de vieillesse ba la masque de rejet vino baby misano e komi paralysé tala nazo tala soki ndeko grâce à mon que nous a facile ninga bomi libala oyo ezala makamba be ko yela ye soki pe ndeko wana mobali amoni que no libala ko za ezala makamba ko yela e pe mabe sur le plan spirituel yango na to sengaka la paix réconciliation mais bango baza de ko s'organiser na famille à grâce ba luka moyen bazong sambonga libala mais quelque part peut-être qui moi ça le bon libala ezonga te pour ba vivre qui ensemble mais oyebi que non ça c'est encore un problème. Oyebi biso na bandondo bandeko na biso bandondo soko bali mwasi
il faut pesa pe mbongo ya mobali o babenga ki chudi mwana kazi wana soko pesi mbongo ya mutu wana te ato bali mwasi bo mwasi aza yote bako banda kobelisaka mwasi ako bala akobota te akozwa ba problème ti stérilité lem so mwasi akufi alors tango sali divorce olingi divorce esala maboyi mbongo mobali wana eyaki pa na bino famille baliaki yango soki bazongisi te sur le plan spirituel oza lokola te ozokangama na motambo moko boye ozaka marié sur le plan spirituel tala nanu bato ya l'état soki okaboye na mwasi il faut ti ozela acte ya divorce étatique esalama ebima donc l'état bakaboli bino soki acte wana eza te yo ye no mwasi wana monaki na nzela olingi yo tiezemi mobali wana kofundo bakangi yo ozomona alors sur le plan spirituel bozongisi mbongo mobali ya bato te yeba que non vous avez un problème sérieux. Donc vous êtes sous la domination quelque part parce que et puis alliance c'est pour le meilleur pour la vie. Tous allons ensemble. Bon là pas qui c'est le cas. Na mi so nzambe na mi so l'état. Alors ba parole bimaki wana et kenante ba parole ya mumte kondana ka bato. Tango yo ngo sala bo parole ne zongi. Mobali wana ko vandela ka ba parole alobaka tokozana pour la vie. Ata mabena malam tokozanae lokola boyinga boy eza na monde spirituel bako yo kama lubawana monde spirituel ko ya eko combattre yo à partir ya malubawana. Voilà comment nous analysons ensemble, comment nous réfléchissons ensemble dans cette grande émission ya Mama Saratola Grand Esprit la première dame. Merci beaucoup docteur Patrick na analyse au sali tokotisko na 2 points na biso explication à 2022 sur le plan spirituel. 2022 nazo prophétiser corona et aussi là. Amen. Ba voyage ba vol et kozonga normal. Amen. Ba faire climat des affaires et kozonga normal. Ba to ebele oyo ba kweyaki ba to ebele o mbongo esili bango eza po nzambe a relever. Au mona que non ba génération misu pe ekiti et limwe po nzambe misa ba génération misu même dans monde d'affaires dans monde de musique. Alors Mama Sarah 2022 na chiffrologie parce que nous avons licencié en théologie. Toye koli démonologie, pneumatologie, christologie, nous comme tout ça l'émission il y a christologie, étude du Christ na démontrant Christ azana ni moi na nzambe Saint-Esprit comment. Alors na chiffrologie, il faut que ba kotanga chiffrologie. Tozo mona 2022 D0 DD. Tozo 0 to tient à part parce que 0 c'est très important. Au moins pour nous comme un 100, il faut 0. Et puis pour nous comme un millionnaire, il faut na sima 1, il faut ba 0 ezala. Donc muto ko za pamba ko sekai le loté pour za pamba. Pour lobe comme mutu. Amen. Là c'est un miracle. La Bible dit il retire les pauvres dans la poussière, les indigents dans la fumée, il les fait asseoir avec les grands. C'est très important 2022. Na 2022 tout le monde a D. Misato. D. Chiffre D à Liboso. Et ça, les chiffres, il y a relation. On peut remarquer en 2022, nous avons besoin de sa relation, même diplomatique. Dans le cannabiso. Au moins, dans nos pays, nabiso. Et que ça, l'alliance n'a pas payé, la relation diplomatique et kozonga. Parce que chiffre D, et ça, chiffre relation. Et ça, chiffre, il y a confirmation aussi. Dans la selon la Bible, nous avons besoin de Moïse. Pourquoi bengi Moïse na qui hébreu Mose. Pourquoi nous avons bengi Moïse 2 fois? Azo répété 2 fois. Azo insisté 2 fois. Ne au mona tabiso ba pasteur. Pose à la pasteur ya solo. Il faut un appel vertical nous avons bengi yo et puis appel horizontal ba pasteur ba papa no mulimbo ba confirmer yo. Okolo baka tekno na lamuki na tongo Nzambe abengi ngai soki ndengwana non. Il faut Nzambe a confirmer ba papa no molimo pe ba confirmer appel horizontal appel vertical. Okomona Jésus-Christ envoyé lui qui est le patron parce que ba prophète nyo surtout ba prophétisaka en son nom ainsi parle l'Éternel ainsi dit l'Éternel. Mais Jésus-Christ aye azoloba en vérité je vous l'ai dit. Pourquoi 2 fois en vérité azo confirmer. Ozomona Mama Sarah Yesu est le patron des patrons. Le prophète Nyos Bazoya, Bazolba, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit Jéhovah. Mais Yemoro Tangwaye, Azolba, en vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi Azolba 2 fois? Et puis moi, Yesu Azolba, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, c'est là, Barokota na bokonzi na ngaite,
Seigneur, Seigneur. Pourquoi je insister deux fois? Chiffre des chiffres, il y a confirmation. Nazo prophétiser pour nous. Libala na confirmation en 2022. Amen. Mais ça na yo confirmation ça en 2022. So manolo ka mikanda. Okozwa yango na 2022 au nom de Jésus-Christ. Amen. So ozana posto bengi sa moi satika Afrique na poto. So ozana Afrique a ozoluka poste. Ozana poste nzambe sa ila yo. Nazo ebiso ke no année ya confirmation au nom de Jésus-Christ. Et là tant autres. So ozomona confirmation te c'est que toi na yo ezana bitumba. Alors benga numéro o ezana se na ko bondela pona yo. Na ko landela na ba prière afin que confirmation ba benga yo mikande zoma. Ba benga yo ba séjour ne monana. Et maman Sarah hormona de yami balé sali 4. Chiffre 4 ezali chiffre il y a intervention en zam. Parce que toi on a une addition, toi on a une multiplication parce que toi ça la chiffrologie. 2 plus 2 sali 4. Jésus-Christ pour que Lazare, il a fallu que nous au 4e jour de Jésus aye na tombe ya Lazare, abi Lazare sort. Nazo ebisa na 2022, nzambe obimisa na ba difficulté na ba problème. Oza na makasi, ozobi la maladie à cancer, maladie ya estomac, ba tension comme atakokita. Et aussi là parce que ça chiffre intervention. Oromona Shadrach, Meshach, Abednego. Tant babo ki ba na kata libula moto. Bible zo ba que non, 4e personne aye. Roi ya tala wabi oh. N'aviez-vous pas jeté 3 personnes dans la fournaise ardente? Mais qui est la 4e personne qui marche librement dans la fournaise ardente? Et celui-ci a le visage semblable à un fils de Dieu. Jésus-Christ a mon dans l'Ancien Testament. Roi Monaï. Bible dit que non. Bazala qui na kimia na kati ya moto bazo ça la louange parce que 4 personnes ya kiwana. Nazo bisozo le kaba moto. Ozo le kaba difficulté. Ozo le malade incurable. Médecin le que non. Okobikate roko shikarababa loko la prophète Mobiki le docteur Patrick le prophète de Dieu dans une année intervention talaba na Israël basali 4 siècles bako ça 5 siècles te na 4e siècle nzambe ayeko bikisa bango bimisa bango na maboko ya pharaon ozomona na bitumba kuna ezaki na Eliab Abinadab na Shama po bako esa Goliath bakoka kite il a fallu 4e personne David aya po bikisa Israël mobimba. David a sa image à Jésus-Christ la grâce. Amen. Parce que Eliab, Abinadab, Shama, bango bazo représenter, moi bazo représenter la loi, nous bazo représenter les prophètes, nous bazo représenter les psaumes. Il a fallu la 4 personnes à Aya. Ndeo komona boye à la 4 veille de la nuit, Yesu atamula likolo mai. Asimba Pierre na loboko. Abina Pierre, lève toko zinate. Nazo ebisao na 4e veille na année oyo. Nzambe ko sala ko simba na loboko ozindate. Ndeo komona ke liboso a trône nzambe. Bible zoba que au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Dans nazo ebisao eza année intervention nzambe. Wana 2 plus 2. Alors, surtout ça, plus 2, les chiffres, ça, 6. 2 plus 2, ça, 6. Chiffre 6, c'est un chiffre à Satan. Et un chiffre à diable, c'est un pasteur à Théaka. Chiffre 6, c'est un chiffre de l'homme. Chiffre à diable, c'est 666. Le 6e jour, Nenza me pese mutu. Moi si. Nenza me pese mutu libala. Nenza me pese mutu pouvoir ya ko garder jardin. Na ko cultiver jardin au monde ko cultiver jardin ko balula mabele ko longola matiti ya salité ko tia matiti ya malamu ko bongisa bilanga nazo pesa au pouvoir 2022 eza année oyo ko cultiver bando ko batika Afrique ko longwa ko kata ba océan ko ya ko luka yo na poto na Amérique na Australie ba ko ya na mai au nom de Jésus ba onyo so luka ka mama Sarah tola ba ko isayo na molimo nyonso to ya accident o molimo nyonso ya envoûtement o panzano sila 2022 bakokoya bakosila au nom de Jésus-Christ. Nzambe na lola ko s'en charger na bango parce que chiffre 6 muto azora pouvoir. Au monde que no muto apesi ba nyama kombo le 6e jour. Ah mulimu na ngese pena pamula ba fan moko mama Sol Mbemba. Mama Sol Mbemba. Akomataka na mama Nana Bafana. Mama Nana Bafana bi docteur na sepena ba analyse na pamboli bino makasi mingi na pamboli Maeva koko Maeva na pamboli mama Yvette na Suisse na pamboli Titi Bwana. Na pas moli bakaso ngonyo surtout ozomona tala chiffre 6 c'est un chiffre moko ya miracle alors surtout qu'il y a une multiplication 2 fois 2 est égal 4 4 fois 2 est égal 8 le 8e jour ezali mukolo oyo bana Israël et singele so boti mwana il faut ça les circoncision le 8e jour OK circoncision c'est un chiffre et alliance signe alliance
oh nzambe asalaka alliance na Abraham na circoncision. Et puis na Israël, pour na repesa mwana kombo, il faut que le 8e jour. Tanazo ba le 8e jour. Nzambe opesa kombo muso asika. Tala kombo kala ki pauvreté longwe. Kombo blocage longwe. Kombo célibat ya chômage et longwe. Nzambe opesa kombo asika. Kombo ngonini? Marié, ozu mukanda, ozu poste. Marié, libala ya solo solo. Ovani sima solo longwe mutamakolo. Amen. Olongo mutamakolo, osu mutuka na mutuka ya bien. Oza ba problème sutetara. Libala ya batu te, mubali wa yomoko ataza motini kipusu ya yomoko. Ulali na ebutu ulamuki na ya yomoko yali kumateta la divorce ezate mobalo ya yomoko oh bengo chérie mon chouchou je t'aime ninga solo au type moi mutuno na lipeka na ezali somute et ça la mabongo ane o nzambe opeso kombo asika ngweza nini malade kozate na bomo na yo malade nyonso nzambe obikisa parce que la Bible dit il est l'Éternel le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et il nous guérit de toutes sortes de maladies et ça année à guérison. Voilà un peu 2022 explication en gros sur le plan prophétique. Merci beaucoup c'est que ça année mon kitoko pour na bisonyo. Et ça année kitoko pour na bisonyo. Merci docteur Patrick. Torochité na point à souka mois janvier. Docteur Patrick, tout en décembre, on a fait une sengo, on a prière, on a retraite, mais na souka na ngoto shitaka na janvier Pierre Kekoti. Merci beaucoup maman Sarah. Na mois janvier za momoko, il faut pas passer à l'action de grâce. Et pas ensemble. Na ko bisa batu nyonso bazolanda biso, batu nyonso balandaka émission ou analysons, réfléchissons ensemble, il faut ça l'action de grâce. Action de grâce, c'est là qui s'est caractérisé que nous avons le docteur prophète Patrick Mbongo. Ton a 5 000 Mbongo, ton a zotin na que nous besoin Mbongo kabelangate. Ozana pasteur na yo. Ça l'action de grâce. Action de grâce, c'est ça 4 choses. Et ça la gratitude, il faut ça la gras. Nzambe salé nganini. Mais au comment on a tous les 31 ko lukanzambe atambe la masanga. Les 31 ko lukanzambe. Mais les premiers ata sera en Christ banga nzambe akolbate en tout cas moi fona mekanzoto et puis nzembo bano yemba nzembo bazomani tokotikate tokoyokate tokotikate tokoyokate bokotikate bokoyokate nini c'est que le premier bato babi tokoyokate tala eloko leki yokanatika ezate tala rozo maladi et puis moi ça sala calcul mon moi j'avais ndé bandi ti 8e mois na 9e mois pour moi na so abote mbali boso bota ma 8 mois na 8e mois mona batu ne ba ozala ba zemi maternité na mboka oyo maternité na maternité parce que batu oyo balandi nzambe le 31 mais le premier bapengwi mama Sarah ezana ba esprit oyo ezaka na sima masanga batu bakomela masanga batu balangwe mukomona vana ndaku na mama Sarah na moni publicité ya masanga wana oyebi yango oyebi ba yote masanga et donc solo masanga bimi na kata ndako pour ça comme la masanga elinga mais oui dans la publicité les en envoûtement yo yemba banzemba publicité les en envoûtement heureusement ngani naza na mela masanga te pour na pasteur te non na mela masanga te pour bana nazaka paye na sepela go masanga te na bango bololo koko na biso mukomso mexanga masanga wana bière wana mais ezaka bien te bololo mais on mela masanga tal bato so akoma na niveau envoûtement on mela masanga na lipa alors les premiers on a bat bassin n'importe quoi on fait bat rendre action de grâce faisant à 4 choses la gratitude les pensées positives talanzam ninga bixinga za munene azo mérité ya misatu ezali adoration ya malobana louange kopé sanzame louange na adoration ya mine ezali offrande comme sambo ce peut être le docteur prophète Patrick ezama bete to analyser ensemble pour l'année émission oyo olano batembele pambolio okolo bapeke non tika na samuel mo pona docteur Patrick ezali somte ezapi mabete po batu so ba ote ba pasteur ba ngo senga mabonza ba pasteur ba sofi mabumu pona mabonza comme offrande to bien wapi dim to bien wapi po to zana biso ba pagano comme to bien na carte ya bible ba offrande ba dimba au monde yo sala ka opesa ba orphelin yo bele wapi o bele na carte ya bible au monde nenge tabita ba no sunga ba orphelin ba veuve nenge bikaka donc c'est comme ça. Alors moi oyo ya janvier eza moi moko ya combat makasi na mboka na biso Congo malgré 2022 sur le plan mondial international
c'est une année de bénédiction de nautopesa chiffrologie à 2022 mais moi j'avais un problème parce que Congo ezaka miroir et Afrique tant que tu as indépendance Afrique mobimba ba payer bel pe mbango ba indépendance bazo Zoabi sur quoi modèle comme référence. Voilà. Na mois janvier, au moment que nous battons Koufa, le 4 janvier martyr et ça m'a moka oyo. Batoti imika bazo zonga bona marche na bango ba bomi batu massacre na mois janvier. Au moment que nous na mois janvier, président le fait Mobutu aboma batu ba Evariste Kimba banani yao. Na mois janvier a étrangler bango liwa ya mabe, liwa ya pendaison. Ozu muto tie singa na kingo liwa ojida kene ko kufa, liwa ya mabe ko leka ba liwa nyonso tout. Liwa ya pendaison, liwa moko ya mabe makasi. Awa na stade na janvier. Stade de Martyrs, ezali stade Kamanyola. Oyo comment le stade de Pentecôte, peut-être va pas y barater. Stade de Pentecôte. Martyrs comment Pentecôte? Ouais, stade de Pentecôte ko. OK. Ozomona, na sika wana na mois ya janvier. Na mois ya janvier, ndeko na biso Marie Misamu akufa na mois ya janvier. Or Marie Misamu za icône na musique chrétienne mutameni modernisation na ba jeune sœur ba jeune servante ya bana basi tala liwa Marie Misamu ndenge nini batu baleli sœur wana e kamusanga ba n'importe qui obaka koloba oh non na lai na loti ndoto na kufaki na sekui nazomona kaka ale moloto na lola kasi Marie Misamu nazomona ye na lifelu aza na lifelu te yo ndoto no mona kama Marie Misamu siko ba yete yo mona bangote ba yembi apoto ya mindele kuna yo mona bangote yo mona Marie Misamu c'est une servante de l'Éternel banzem ne édifia batu dans la Bible zo ba que notre Dieu jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs. Yo qu'est-ce que nous nzambe ko na pitié mosal na été nzambe ko ba sal na mawa yo bandoto wana et puis ba biloko wana bato ba kufa zo pesa ba témoignage ngala ndima bato wana te bango ba kaka ono tant na kende kuna na Monica yo mona ka ba misère ya Congo jamais ko bisa biso ta Brazzaville te ata ya Gabon te ba misère chrétien Brazzaville ya Nigeria ba za te ka ko be ya Congo ozomona Marie Misamu kufa na mois de janvier et ce qui est encore plus grave Moutoua Luka indépendance en Afrique Mobimba. Le monsieur, son excellence monsieur Lumumba Patrice a koufa na mois de janvier. Ba bomaye na mois de janvier. Oh, tant que na biso zo indépendance, ba pays nyonso Afrique belé ba auto zo indépendance. Et puis pour votre information, ba pays nyonso Afrique oyo ozomona, muko indépendance na bango ba yemba kanzemu na biso. Indépendance, cha tozuio. Oki Pwanza, Tata, Tuba Kidi. Baye Marango, Bapeño Afrique. Et Moutoum Sol, Bote Pasteur, et Minze Mondeni. Bon avant à Lola. Attendez mon indépendance, comme il soum. Oh! Ouais. Mais président Abissopé, papa Laurent Désiré Kabila, janvier. Mouzé Laurent Désiré Kabila, maman Nangaï. A Koufana, janvier. Les 16, les 17. Et puis au moins que nous avons des unions nationales. Et puis au moins que nous avions un bon bateau ça l'accident mon natif ka awa na mois ya janvier. Fula c'est rond tout le monde va banana va transco mais na pas wana Mobutu c'est ba fula accident mon ya mutu ke bon bateau belé awa na première na janvier. Et puis accident mon nene ma soeur bon plus de 500 personnes na lac Maindombe kaka na mois ya janvier. Mois ya janvier moi moko ezali Yabitumba makasi parce que explication à moi en janvier d'abord. Combo janvier. Ezali sanza oyo Grégoire, pape Grégoire 13. Après ça combo oyo janvier et l'axi bonheur, l'axi modernité, mais sur le plan spirituel et l'axi petit Dieu a commandé, petit Dieu on a azali commerçant. Commerçant petit Dieu cela veut dire azo somba. Moi janvier ba somba makila ya batu. Au moins na moto kimi décembre. Alors bitika na samila, na kota ba prière. Na ba pasteur pour janvier au moins à côté janvier c'est n'importe quoi et kobo kwiti kobo mabatu makila kotanga or mois de janvier le diable vient pour réclamer les sang des innocents. Yango la Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Yozo ba que noter décembre ninga sami ningwana ngana sina bimi déjà te na côté de 2020 na côté de 2020 non tant que bana Israël batika ki Égypte ba katisi mer rouge dans la pharaon atika ki bangote Pharaon va nous landa bango. Tant que Pharaon a zina mer rouge, mbalmo ba nezre tant ba katisi, ba kutena ba malécite, ba malek bazali descendance ya Esaü. Oh, Israël a descendance ya Jacob.
bituma ndenge Jacob ayibaka lipamboli ya papa na bango ya koko na bango malmo ba malesite ba ko bunisa bana Israël ba mesana minduki tena bitumba te or peuple ba Ezawana ba mesana minduki bazali ya peuple civilisé ba bunisa bana Israël donc au casate so 4 mer rouge au kebo nde bitumeza soute bitumeza bandimi ya réfléchissons ensemble analysons ensemble boy ba ete bitumeza litolonga no mois ya janvier mois ya février chiffre D nde au mona bana Israël babimaka le 14 février na Égypte le 14 février nde ko comment Saint-Valentin mais oui mais babimaka le 14 to le même Saint-Valentin comment bitumezalaki balingaki mariage esalamate comment sango oyo ane kobatisa bato kobatisa mabala na makasi parce que roi wana alingaki na otangi na bino bakomba roi wana alingaki te mibali babalaka parce que baguerre ezalaki mingi alingi mibali baza bacélibataire baza basoda po baprotéger royaume banopekisa mama mabala alors sango bayaka koboma ye sango Valentin po ya bane kobalisa bato na kuzu pas bino alati no pete comment on est sango Valentin comment on dit Valentin Valentino OK donc c'est un peu ça donc on a pour moi il y a janvier il faut pas y capico bazana mabonde. Merci beaucoup docteur Patrick, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission na habité na ko annoncer bino na prochaine émission pour le combat spirituel combat ya futur, combat ya étoile, combat ya naissance, na combat ya mariage. Il y a 4 points autres le bela sur le plan combat spirituel to le bela pe combat spirituel les années. Kobo ya famille, kokanga mama ndoki, kokanga bandeko bandoki. Kobo ya kusunga libota to le bela ngo pina olinga. Oloti mwasi azopumuko bengani mwasi. Pe na olinga pe to le bela solo ya servitude. Lisolo ya servitude wana ba fille de famille na ba garçon de famille. Combat spirituel on habite thème o bato bande ko luka o mama étoile mamu to lobelango awa donc to rejoindre tant na biso ya ko expliquer malembe chaque émission nous a 30 minutes 40 minutes jusqu'à point moko pour bato bakanga essentiel comme ça bolanda ka malembe émission na bino ya analysons réfléchissons ensemble pour comprendre maman Sarah azaka na zip zapté azaka na émission pe munene oyo ya évangéliste ya évangélisation le roi Mopaza. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick Tokomi vraiment na suka na éviter ce que un message monsieur ya ko faire passer na balandinios tout bazolanda yo ce qui moi programme ezali to ce qui peut moi mbote ezali na bateau ba soutenaka yo to ba amina yo to tikeli yo parole. Merci beaucoup maman Sarah na pamboli yo moko nanu. Amen. Nzambe apambola yo na misal malamu zo sala nzambe apambola pana pona soucio zanango pour na évangile et kende liboso eza facilité souci wana et puis nzambe batela parce que na bibi tumbe ya kamingi nzambe nanga a protéger na pambola ba onyo so balanda émission oyo nzambe apambola bango na sina pese ba mbote déjà maman sol même maman na ba fana o ba komata kamingi ba docteur Patrick bravo sol même abetela nga maboko et puis ça nga courage makasi alors na pamboli titi bwana na pamboli camarade nanga Hervé Kabouya en États-Unis na moi ciné maman Nadine Kabiona na pamboli balandi nyonso nzambe apambola bango na pamboli président Diego Milito nzambe apambola chanteur de charme na pamboli équipe nyonso tout ba cameraman na pamboli ba congolais pe ba konzamboka 2022 année à vitesse paye à multiplication. Année à vitesse na multiplication. Merci beaucoup année à vitesse na multiplication. Bonne année na bino babi 2022 tout c'est la bino calcul et ça chiffre mon kitoko. Alors bon profiter nango, bon baisser les bras te balobi prier sans cesse. Ngala bino tokutani na prochaine émission na thème ya le combat spirituel. Au revoir, à la prochaine. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.
Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211, dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.